pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya kobanga, makambo ya kolelisa. Pasi surtout pe mawa pona star na biso ya tongo makasi moto na tembe héritier Watanabe ebele ya bato toyebi héritier Watanabe yango no senga nanu na ba dynastie nyonso o balandaka Étoile Nines TV. En tout cas soki boza awa bozwa nanu bakiti bo vanda bandeko nanga awa makambo ezali awa ya kobetela lisolo ezali awa ya somo eye kande na lobaka vanda na yo zwa mwa kiti ovandi na ndenge moko bien na position moko bien côté mosusu tala nini okoki komela mwa jus mwa sucré mwa bimela mela ka ndenge ezalaka ntango ozomela na boy na nga nde kolangwa parce que ebele baloba mama biso tolingaka na biso masanga tokoki komela oui bokoki komela mais o nalingaka na nga te eza nde soki olangwe parce que soki olangwe il y a de ces personnes oyo bakokaka lisusu ko se maîtriser te omona babandi bitumba yango nga na boyaka mela na yo na ndenge moko bien mela na yo na système bien ekozala penza bien mingi makasi makambo ezali bandeko na nga kande na lobaka soki bomoni émission ya sika ekoti c'est que ya koloba ezali soki ya koloba ezate bomona nga te na koya pete nga nazalaka bongo soki namoni ke ya koloba ezali te en tout cas nakoya penza te mais soki ya koloba ezali bomona nga na pete nyonso nakoya na beteli bino lisolo nakoya to sololi na système moko ya bien. Joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebi ke boza ebele o bobotama na mokolo lelo en tout cas de partout dans le monde joyeux anniversaire Étoile Nines TV na équipe na yemo bimba ba ye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire. Nos sincères condoléances na ba o nyonso ba o lela kande na lobaka toujours et encore c'est bien c'est vrai biso to présenter ba émission mais il y a aussi d'autres familles na minitoyo bazana se baolela papa kufi mama kufi noko kufi grand frère grande sœur petit frère petite sœur akufi mwana bandeko nanga esalaka pasi yango na ye kopesa ba condoléances na ndenge moko ya malamu. Ba courage na ba nyonso ba oleka to ba olekisa ba moment très très difficile. Je sais que ekomaka na batambo susu bandeko nanga to mituna ka mituna est-ce que situation oyo ekoleka to ekoleka te eloko na koki koyebisa na tongo ya lelo ezaka non garder kondima na bino parce que tongo garder kondima na yo de l'autre côté pe nzambe akosala ya ni neni. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation na ndenge moko bien na ndenge moko bio na ndenge moko kitoko bandeko nanga ba mapango ya koteka yango wana kande na lobaka toujours et encore ezalaka malamu en tant que batou en tant que parents total appel lobby na biso moko. Il y a de ces personnes totiaka na mutuka kolata totiaka na mutuka kolia totiaka na mutuka ba voyage mata kita mais de l'autre côté to bossa na kapekeno lobby eza ya nzambe nzambe akoki ko garder yo ti jusqu'à 90 ans sko 90 ans wana ovanda ka wapi totika ba mentalité wana keno na botaki bana bakozwa charge nanga yo tango za bongo est-ce que ozwa ka charge ya bana ya ba parents na yo. Il y a de ces personnes que tota kotinda $5
oyo na fin du mois atindela papa to mama na ye ezalaka mpasi mpe mawa sikoyo yo ozokanisa ke ndenge osalaka bongo bana na yo nde bakokengelaka yo ekozala mpasi mpe mawa yango en tant que parent somba mwa ndako somba mwa lupangu bandaka kotongisaka malembe ata soki lelo okoli oyebi ke oza na mwa bisika na yo oyo okende ovanda mokolo kokufaka ekozala héritage ya bana na yo na système moko ya bien voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na yemoko mutu na tembe héritier Watanabe. Bandeko nanga tanto luba déjà héritier Watanabe wana déjà tomoni musique matakita na système moko ya kitoko. Bandeko nanga tanto obeta makambo ya héritier Watanabe ezate ke no mama Étoile nazala kaka dynastie te. Nga nazala partout place matière epesami na okende soki makambo eza ya feregola na koya kobeta soki eza ya fali pupa na koya kobeta soki ya wera son ya Koffi Olomide nyonso oyo kobima na poasa ezalaka mosala na nga nayaka na pete nyonso nayaka na kitoko nyonso po je m'excuse na kobeta ma solo. Avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien na ya nano ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka bémission ya sika, batu sika pe bakota kayango ne ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani bino olingi okima suki pe mandefu ya pembe. Benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation lisusu kandenge zalaka na ndenge moko malamu. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi na ndenge moko ya malamu. Gavker azosungaka ba papa azosungaka ba mama azosungaka bilenge. Gavker azosungaka batu nyonso oyo baza na problème ya santé. Bandeko nanga surtout ba papa, ya de ces papa bandeko nanga mosusu to bayoka kasoni. Omona mwa makambo moko boye eza bien te na nzoto na ye ako préférer avanda nango eboma ye. To kote mosusu mwasi abanda kobimaka libanda. Ba papa mosusu bazalaka bongo koyoka soni te. Landela makambo santé na yo ekozala malamu to malamu mingi. Voilà. Bambote na ye moko linda bukulu ya balinda. Bambote na mama disi mpitu ya balisi. Bambote na madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama Eugénie Zemanga. Bambote na nga na madame Judith Tiampovisa. Bambote na ye moko Monsieur Nabiso Joe Lokwa et sans oublier Madame Basila Mboyo na système moko ya bien. Voilà. Tozonga na makam Nabiso kande na obeta masolo ya héritier Watanabe. Bandeko nanga ebele ya bato tomonaki le 9 novembre ezalaki ndi anniversaire ya Karine Mokonzi. Mboto ezalaki makambo ezalaki moto ezalaki penza moto ni moto anniversaire wana ezalaki neti anniversaire te. Donc aux invitation il faut ofuta avant okota.
donc wana kolakisaka keno ezalaki penza classe oyo tolobaka classe. Voilà. Ebele ya bato bayebaki surprise oyo ekosalema kuna te. Ebele ya bato tozalaki kaka ovandaka olobi eza ka anniversaire, ka ndenge ba anniversaire nyonso ezalaka, ka ndenge ba anniversaire nyonso elekaka, nzoka ezalaki bongo te. Et du coup toyaki komona entrée ya Héritier Watanabe na anniversaire ya Karine Mokonzi. Ebele ya bato bakamwa balobi pourquoi ye Karine Mokonzi aloba teke na anniversaire oyo Héritier Watanabe pe akozala invité. Bato bavandika kimia, Karine Mokonzi avandika kimia alobi eloko te. Bandeko nanga ezalaki nde somo. De l'autre côté, quand ne boyebi biso toza bato moko tokotaka na mozindo ya ba information toye komona pe bandeko mosusu basepela kite na ndenge Héritier Watanabe akendaki na anniversaire ya Karine Mokonzi. Il y a de ces personnes ba commentaire na bango bandeko nanga basepela kite to mona ki ata ba live oyo banoleka na TikTok ebele ya bato na ba commentaire ba komaki kofinga Héritier Watanabe ke pourquoi ye Héritier akoti ko mikitisa na niveau ya kokende ko participer na anniversaire ya Karine Mokonzi. Afuta penza billet na ye akata cancele makambo mosusu oyo efali asala kaka pona kokende ko répondre na présence ya anniversaire ya Karine Mokonzi. Bandeko nanga yango eyatiraki penza attention nanga komona mafinga o batu bafinga ki Héritier Watanabe. Pourquoi? Parce que akendaki ko participer na anniversaire ya Karine Mokonzi. Bandeko nanga, dans la vie mosusu tozala sincère, tozala pe honnête. Quand nena lobaka toujours et encore que ezana makambo mosusu avant to ya ko commenter, avant to ya ko finga moto, avant to ya ko sabola moto, ezalaka bientôt mitia nanu na place ya moto wana. Depuis kala, Karine Mokonzi asalelaka Héritier Watanabe ba publicité ya makasi. Et puis relation ya yena Héritier Watanabe batikala koswana te, baza batu moko basi respectaka, baza batu moko bazalaka na ba limite na bango na ndenge basalaka musala. Baza batu moko Karine Mokonzi a considéraka Héritier Watanabe. De l'autre côté pe Héritier Watanabe a considéraka Karine Mokonzi. Eza bongo. C'est tout à fait normal. Quand on a lobaka soki na osala banalize ya basala nzambe, il y a de ces personnes surtout biso ba congolais to monaka soki musala nzambe aza musala nzambe ayebaka to atoya ateyaka. La plupart déjà ba monaka kaka kuna nde bango wana nde banzambe bande bango wana nde basantu. Ata soki moni musala nzambe ateyi atape de côté omona bato bakoya ko sabola ye. Mais tobosa na kake biso nyonso toza basumuki biso nyonso tozalaka na makila na mai. C'est de la même façon avec les Héritiers Watanabe, les Fally Ipupa, les Koffi Olomide, les Werason, les Ferregola bango tu biso nyonso toza batu ezalaka bongo. De la même façon que Karine Mokonzi a honoraka ba concert ya Héritier Watanabe, ata soki azana makambo kosala akata kalobi que non il faut na kende na concert Héritier Watanabe. C'est de la même façon Héritier Watanabe pe apesi Karine Mokonzi considération wana. Ezate que non parce que Héritier Watanabe akendaki na fête ya Karine Mokonzi wana déjà niveau na ekiti ko kitande nini ezaka ko sepelisa chroniqueuse na ye ko sepelisa fan na ye. C'est tout à fait normal. Ka ndenge bafutaka bango mosusu na nzembo kingandi bwakelanga mwasi nanga bwakelanga mobali mwakelanga mutu kingandi to bwakanga na nzembo na yo. C'est de la même façon à honorer mutu yebe. De l'autre côté yebike na ba concert nanga na babiloko nanga na salaka Karine Mokonzi azalaka toujours présente asunganga asalaka ba publicité ya makasi jour anniversaire na ye nga pena honorer ye. Est-ce que boyebi ke soki eza na place soki eza na pays oyo mafinga bandeko nanga bafutelaka ngo te ezalaka na Congo na biso. Na Congo na biso eza place eza na mafinga moko je n'ai jamais vu. Bandeko nanga totalaka ba émission bandeko na biso mosusu omona ta ba émission ka ndenge ezalaka ba émission ya bato ya pays mosusu soki okoti na ba commentaire omona ba commentaire ya bato ndenge ba osala. Mais na Congo na biso ba commentaire ezalaka ma commentaire moko ya mafinga. Omona bato ata soki osali ndenge nini ata soki eza mateya ndenge nini omona ka mafinga ezangaka te.
oyo ezalaka bien. Yango na mitunaka tokenda école po na koyekola to tokendaki école po na koyekolaka mafinga. Eza pasi na communauté na biso. Eza vraiment pasi. En tout cas, moi de mon côté, nazo encouragé héritier Watanabe. Et loko a sali. En tout cas, moi personnellement, et touché nga na motema. Apesi penza Karine Mokonzi valeur pe considération. Parce que oya sali pa ya Karine, je suis sûre et certaine que a osala ngope et pa ya bande komo susu o ba soutenaka ye. Parce que ce n'est pas tout le monde na kilelo oyo atombola ki bo star na yo atombola musala ozo sala. Siko soki muto tombola musala na yo comme récompense eza ba biloko abongo nde tomonaka ke mutu pe appréciaka musala na yo ezalaka bongo. Na omona nanga mabete babino o boya kofinga héritier Watanabe ki akitisi valeur na ye. En tout cas na yebite valeur nini o bozo loba to na yebite valeur nini o bolingi bo loba. Ezaka participer mawa pona communauté na biso yango chers compatriotes, chers congolais, to meka lisusu mwa ko changer bizaleli na biso e kozala malamu parce que soki tokomi ko tala bizaleli ya boye na bana oto bota na yebite génération o ekolanda soki kozala ndenge nini parce que génération ya lelo ezaka génération moko mafinga, génération moko ya batu moko bayebaka ko apprécier mutu te, génération moko ya batu moko balingaka échec ya batu. En tout cas, félicitations à Yemoko Karine Mokonzi pour la organisation anniversaire na yo. Je sais que, comme on le sait, c'est connu de tout le monde que biso ba Congolais to apprécier kate. Il y aura toujours de ces personnes au bakoya ko sala rando pour l'anniversaire na yo, mais de mon côté to de ma part na yebi ke ele kaki kito. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Ya boyede to lingaka. Yango nga na encourageaka toujours batu jour anniversaire ezalaka jour à célébrer parce que tango yo ozo célébrer te ezana batu mosusu peut-être abando bete lango calcul que soki nzambe asalinga grâce na komi na jour anniversaire na nga na osala boye mais peut-être que mutu akufi 2 semaines avant anniversaire nga na mona j'ai une amie à moi oya kufa 28 jours avant anniversaire na ye akufaki bandeko nanga to kunda ye nde anniversaire na ye kokota esalaki biso lisusu pasi mingi na motema parce que moi je connaissais mon ami azalaki jour anniversaire na ye wana abandaki ko célébrer mais eyaki ko salaki na 2020 anniversaire na ye akokaki ko fêter yango te. Alors bino nyonso jour anniversaire na yo célébrer liaka melaka lataka kende bisiko lingi okende. Pe de l'autre côté, kumisa penzambe salaka action de grâce na église okotaka ezalaka toujours malamu. Bande konanga tokomi na biso na suka. Bye bye.